Ma gloire ka demandé ba ko je peux penser que dans cadre du gouvernement Kimbuta. Mais moto du côté musuka pour moto FCC. Ne ba obligé na makasi na pasteur à côté goyem poi ba pasteur ngo ba keseni pasteur penza moto ko langa te na kotika la boye Kinshasa Kimbuta tika ngo na poubelle gentiment repesa ngo de poubelle il y a 10 fois na ba malade. Alors peuple na ko banga nzambe ba sepeli na yango atambala moko te. Ya ningo bila na yumbi atongi combien de princes? Pour tout noter. Combien de princes atongi na yumbi? Ba yumbi ya mboka ti. Ba yumbi ya mboka prophète ka yumbi ya mboka. Yala ko na yumbi kuna. Akosala ndawa. Awa ndai konduka. Mais ba moni trahison. C'est qui de pèse croyait. Ba moni yango trahison. Bakadi Félix batiki Tshisekedi parce que Tshisekedi mokolo histoire. Ya teka Congo. Bateka Congo te bazoko le laide Tshisekedi azonga na bomo na kozonga te. Et là on a senga na baï de pèse ba longola Marc. Jean-Marc Azali un coopérant. Il n'est pas un politicien, je te dis un véritable coopérant. Allez même ma musique atum. Mboka ya Pelengendu. Ezola sa mayele mabe eleki. Mboka ya Ngotobobu. Motoloko la gouverner a yebi même discours à repérer sa plan d'action a été. Vous votez dit à quoi parce qu'il est trop c'est trop. Trop c'est trop, trop c'est trop. So tu sais que deux amis et lui prend un peuple ya solo, tout le monde na casse na. So qui peut être to déboulonner peu. Solo ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 mo konja bas. Il y a 001 blague télé loi sur le biso marambia. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria est certa. Amen. Ceux qui nous suivent de partout, eh bien, nous sommes là sur votre chaîne YouTube Congo Victoria avec le boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier Nakati. Yadalas, sur votre demande, vous me dites de recevoir le prophète Ngefa. Eh bien, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec lui. Beaucoup de tout et par rapport à l'élection, à gouverneur, par rapport à Yamakambu Ebele. Merci beaucoup à celui qui est derrière cette caméra. Donc là je vois Miller Waku, donc Cristiano Ronaldo de la presse. C'est aussi un bonjour à Ado Senga, Maître Sengi Kingasani, toujours depuis Suisse dans la ville, la principauté Liechtenstein. Donc vous tous, Roger Kosama, les frères combattants depuis Paris, il y a Dadi Mabibi Mokona double commune, Namombele, il y a Davant Touloulou de Bruxelles, Georges Louboma depuis les États-Unis. On va recevoir le prophète Obetalamba solo. Restez branchés parce qu'il y a à boire et à manger. Merci beaucoup. Mais là, le prophète Ngefa, parce que vous êtes déjà sur ce plateau. Prophète, bonjour. Bonjour, maman Zambia Pambolayo. Kolo ya pema, wala musibi soaza lokumu. Trobana losambo, tatana lola, topamboli mission maboko na yo. Ya osunga biso pesa so mayele sagesse pe intelligence to lo bakatina. Onyoso bakoyoka yango bazwa quelque chose mais to kabona te to za bomoko pona kotombola Congo na maboko na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen, prophète bien habillé, kolata ba couleur et balani be kitoko. Merci, mais na kolata ba couleur et balani parce que na prophète papa oyimbate, pasteur papa mbate kelanga mbongo te. Atikelanga ndeka bilamba na ndinga kolata bilamba. Donc atikanga be bilamba te alaksanga nde lateli lata boye 3 couleurs mutalaksanga papa wimba bozo tobanda koyeba te abina kati ya prophète lelo na kati ya sape 3 couleurs ekota nde na yeba na mose héritage atikelanga ngo il faut comprendre que non prophète alata parce que aza idéologie ya papa wimba pe ya son âme tokolela kaka toujours tokotikaka te na kobosa na mwana nga spirituel te naza na ikunga yonso nazolela kai. Voilà. Donc prophète tout le monde élection ba gouverneur Ebimi tout le monde muta chapeauté zali le gouverneur Gentini Ngobila. Est-ce que choix wana ya Gentini et ça choix ya peuple
Oui, bien, maman. La crainte de Dieu, somme 111, 11 à 12, c'est le commencement de la sagesse. Ceux qui sont politiciens, bazo banga nzambe te, oyo tozo sala, eza mosala ya pamba. Il faut modifier sous constitution, ba gouverneur wana, bazalaka élu na peuple, et kozala malamu. Nalobi mutu lokola Gentini Ngobila. C'est lui qui a tué à Tiki Dega na Yumbi. Mbongo ya l'État a joué. Il a fait de grands dégâts. Azali na procès na cour constitutionnel. Mutu ndengo la boko valider ndengeni. Hein? Et puis corruption et continue. Tant de corruption à niveau nyos. Corruption et bandaki na ba élection ya ba député national. Tolobia wa corruption et continue ba député provinciaux. Corruption continue ba sénateur, continue Sénat. Corruption et continue à niveau nyos. Est-ce que motuka Gentini Ngobila hein, yé pas là qui a waté. Mutaka ko donner ma gloire kabemba. Tokolo ba yango quoi ba ma gloire kabemba ne ba ko je peux penser que na kati ya gouvernement Kimbuta. Mais moto du côté musuka pour moto FCC. Ne ba obligé na makasi na pasteur à côté Goyempoi. Ba pasteur yango ba keseni hein. Pasteur penza moto ko langa. Te na kotika la boye. Bona mboka et ba favoriser Gentini. Et ça posa à peuple te. Peuple na posa était abattu wana. Yango ba toso na mboka te. Kaka ba Gentini, kaka ba Kimbuta, kaka pourquoi tu es Jiko côté? Hein? Pourquoi tu es Jiko côté gouverner la ville? Hein? Est-ce qu'on a acheté candidature? Mais il fallait tirer abanga kini abanga parce que ba ibisa ke Jiko tirer te. Osomona kaka batuna pourquoi et loko moko totamona na mboka te. Kinshasa Kimbuta tika ngo na poubelle. Gentini a repêché une poubelle il y a 10 fois na ba malade. Alors peuple na ko banga nzambe ba sepeli na yango atambala moko te. C'est que c'est le prophète donc le pasteur Godin pour azaki corrompu parce que bangonde mutu ba vote ba député provinciaux. Ce que c'est celle qui abimi c'est que bangonde azaki corrompu pour que ba tienne poste. Godin ba voter na voie normale. Yé moko pena Godin pour il faut to banga nzambe na voie normale. Godin pour aller moto ya papa ba titi. Hein? Luka bono? Hein? Baba ils sont des milliardaires. Hein? Ozomona. Et là que les gars ba voter na voie normale, je ne crois pas. Oui mais loko nyoso bandaka mabe na ibandeli. Ce qui est bandele bandi mabe ti to ko kene suka mabe na mabe. Est-ce que c'est normal? Yango moni ma gloire kabemba akendeke pas Godin pour yo tie ma misapi boy. Abi oza pasteur té. Hein, on sait corruption. Moi, je l'ai vu. Dans mon réseaux sociaux. A tiens, misapi boy, godé nani, oh, mon target qu'on même ma gloire. Hein, osa pasteur té, et godé par l'autre talebo. Ayebi. So comme on moi na soso tondi nzungu. Loba mama zana se. Kabila est là. Azo manipuler mboka. Kabila est là, le président sortant, azande, toi ce qu'on la président Fati. Lobby est président Fati, azali loko la président moko il règne, il ne gouverne pas. Yo bisangai parlement ya Kabila. Sénat ya Kabila. Ba gouverner sur ya Kabila. Oyo bisanga siko Tshisekedi ya gouverner ni. Akosala nini? Hein? Pas makambo so mboka kenaka na kata Sénat, pe kenaka na kata parlement. C'est eux qui décident. Ba votaka ba loi. Ya bisanga loi ni ya Tshisekedi ko na parlement ni. Hein? Yo zo la bino zo fungula misu na bino te. Hein? To longa Saint-Pierre de Bilamba, to Saint-Paul, to sala la côté. Ngando akimi mbula na moi na ibale. Akimi mvula akata na ibale asaini. Eloko moko te hein toza la souci ngai na yo na souci ya mboka na biso République démocratique ndenge to kosukela te parce que ce sont les mêmes individus oyo bazongi bakoti baye pona kosilisa Congo pe ko bomba bana Congo nyonso. Voilà donc on les acquis réponse ya prophète par rapport ya ndenge nini lelo kozala gouverner par le gouverneur Gentini Ngobila waneza point de vue ya Gentini Ngobila na Yumbi atongi combien de princes. Pour tout d'ailleurs, combien de princes y a tongi na Yumbi? Hein? Ba Yumbi ya mboka. Hein? Ba Yumbi ya mboka, prophète ya Yumbi ya mboka. Alors on est na Yumbi kuna. Hein? Akosala ndawa. Hein? Ah on est konduka. Munene par rapport à Yumbi. Munene par rapport à Yumbi. Yumbi ako iko sala yango te. Na bato bino votaka bango. Est-ce que bino ba député provincial bo banga nzambe? Oyebi Ecclésiaste chapitre 12 verset 16. Dieu amènera toutes choses au jugement.
Et vous serez jugés sévèrement parce que Mboko Nzambe apesi biso esengo ya malamu et nous sommes torturés tozana pasi na pasi toyebi te. Est-ce que biso tokendeka poto? Mais mboka na biso yango yo basite africain balingaka poto te. Hein? Bakongola Brazzaville balingaka poto te. Baza bien bazolia bien baotanga bien. Baza bien. Pourquoi ka biso pourquoi? Et là quand on vient na poto par rapport na Congo et to na kita. Bakonzi mabe tozo ke na sobele zuka bisanga. Oh, je te dis, donc après une année, tu as la Kabila. Tu as regretté. Tu as regretté Kabila parce que bandit. Tu as regretté Kabila. Parce que politique au Kabila de salle. Et la politique assassinat les Souba. Les Congolais croyaient que sur le Souba du pouvoir, Barozadorado, s'assoyait, il a bloqué le tout. Et Congo contact na mopoto. Congo Brazzaville, si manangoni, s'assoyait na Massa, c'est Zongi. C'est ça. Et là, on se préparé un go. Et Congolais ont fait la mise. C'est bon, qui fanatisme à Pamba. Bobundela pona mboka na bino bofungula miso pona mboka na bino OK un prophète un pasteur ya sola bundela mabele na ye abundela mboka na ye botelema ingeta botelema tokanga babiloko ngai na moni Jean-Marc Kabundi na moni na kingakati na cheval azoloba la vie est en politique en pouvoir mais Jean-Marc Kabundi motabana ko finga Kabila bango de balotelema light na kingakati avec moniere na ye et pour Robert Azolo banayabi omoni bato ba voter bango c'est la honte Mobutu ça qui 32 ans parce que ba réseaux sociaux bimagité ba santé bimagité lelo biloko za organiser aucun na wese na lobi aucun na wese mais ko sa mokinja tout aller nyose monani mokili mobimba yeba ngo nyose ko mona mokili mobimba ah mais voilà donc ça c'est le prophète Ongefa alobara toujours polé ya Yesu na kufa na Yesu na seko na Yesu na tina makambote tango mboka ngazo souffrir boy tina ni avi yango exactement mais je vais lutter jusqu'à la fin. Voilà donc le prophète a dit qu'il n'a aucun tina suka ce qu'on découvre biso azaki ex président du parlement provincial et assemblée provinciale nani papa na biso tingi azakuna na prison makala ba accusé par rapport à ba mituka oyo ayebaki na kozwa mais azong c'est déjà deux mais pourquoi il y a bimisi oyaye pourquoi azakuna na makala le prophète bon ngai moko na kolokotala tingi parce que azape mwana congolais mais nga nazoka mona baninga mitema mabe tingi abimisi de mituka oyo etikali baninga ne bato bazwaki yango bazongisa yango mboka etambolaka na barankini te toyebaki na tingi omoni bato topuye bango bato FCC bato PPRD bakobalukela yo lelo babalukeli ye te Godin mpo ya pousse na bato nsima na ye ozomona mais soki bakangi tingi mpona mituka mais pourquoi bakokangaki mbuta te celui qui a pillé, qui a volé, qui a détruit la République, ville à Kinshasa, capitale plus sale du monde. Pourquoi Kanga Kabila terre? Parce que le capitale le plus sale. Sale du monde, c'est Kinshasa. La question pour les champions. Quelle est la capitale la plus sale du monde de Kinshasa? Pourquoi Kanga Kimbuta terre? Bon Kanga Bango te ponani. Même Cameroun, 2 millions de dollars. Et Bunga qui est président, il y a assemblée. Pourquoi Kanga Cameroun terre? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein? Tout est blague one. Kabila qui a 444 millions de dollars. Pourquoi pas lui arrêter? À Zongisa Mbongo, il y a l'État. Bozo banaka na ba sing un peu vraiment ko il y a assemblée provinciale. Azanani. Même si ça singama temelo ba na na ye pa ki tapela ba tumususu ba landela nyonso. Ba kanga mutu moko te parce que biso to masolo wana. Ba monde ba lobati biso. Voilà donc là c'est une réaction à prophète pasteur Wapoto Aza Chatumba Aza Awa mais natala qui émission morobo ayo na ko sala azo ko kumisa plus le dirkab na biso Vital Kamerhe est-ce que mosala nzambe na place qui a adoré a kumisa nzambe a kokupe ko kumisa pe motamoki oui mais c'est strictement interdit. Philippiens et le bisna biso na 2 verset 13 au nom de Jésus il dit on se kumba me pe ekumisa yango soki to komi ko kumisa batu ya mokili to côté l'évangile 1 Jean et komi mabe soki pasteur Chetumba azali penda évêque azali pasteur ya solo archbishop oyebi ba komo botiaka batu mosusu comme on a bishop na catholique c'est évêque métropolitain. Un évêque métropolitain azalaka abenga bango ba archevêque bango ni bakoma ba cardinaux c'est makakomi ba pape mais un évêque métropolitain
oli apesa lokumu masando pas nzambe na bandi na nzambe te na bandi na nzambe parce que nzambe ndemo tabasika yo comme kumisa mutu kamere the king bon kamere the king roi mais kabila nani tsike da nani déjà humilié king c'est roi déjà humilié déjà nani tsike di c'est que des léopards non humilié déjà yami balet tu vois disons bishop Tchatumba oyebi bible zo yebisa biso na Jacques chapitre 2 verset 19 quand tu pars de là pour le kumisa bato tu fais la favorisme élever les gens tu es comme un agrément un loi nzambe kangiye na Jacques chapitre 2 verset 9 déjà kangiye soit disons un pasteur soit disons quoi je ne sais pas yami bala so kumisa kamere king ya ibite kamere azalaki na mubudu secrétaire ya un père après ça comme ayebita comme ministre information à Mobutu Kabila le père ayebita que nani kamere asaki na est-ce qu'il a fait alors moi comme président de l'Assemblée nationale et alors loi ni kamere atika pour na peuple hein et là comme directeur et chef de l'état akosala nini ce sont les mêmes systèmes où bazoka mboka mo bolé mo poto bazo sakanango mais un homme de Dieu et là quand sa caméra na nzela bino kwa bokomia bota intérêt à peuple bolé sabango Kabila choué boto zonga akomi ko batalako ba Francis Kalombo bazaki batalako Kabila basuki wapi hein ba geste on les alliés belé hein et puis ko finga bana poto pona nini insulte epekisami munene na kati ya kobana ya poto diyelanga bible wana diyelanga bible mbangu na pesa mikana na nzambe voilà dans le temps où la pasteur bible Dani Muyenge l'homme du milieu na Paris ba gros bisou na yo pasteur loba na bible zoyaka bon ozomona ezali mawa mingi hein na ko pesa bino ba verset biblique hein mais Tchatumba sali 23 ans na poto il ne travaillait pas. Hein? Il ne travaillait pas. Azobika na social. Lelo zokumba batunga na social. Poto elengi ya poto kisasa elengi. Kisasa na elengite. Kisasa ezana souffrance. Bible zo ebisa biso. Lelo Tchatumba social. 1 Corinthiens 11 verset 1. Soyez l'imitateur de Christ. Toi imiter Christ. Christ avait l'amour. Non injurier des gens. Kokumi sabato. Là, nous ne sommes pas être dignes, les serviteurs de Dieu. Pour être un serviteur de Dieu, il y a des critères à suivre. Moi, je ne les crains pas. Je suis là comme un défenseur du christianisme. Je vais dire la vérité parce que ma constitution, et c'est la parole de Dieu. Yami Balé. Proverbe 19, verset 5. Les faux témoignages ne resteront pas impunis. Yazaki na poto boketcho kanga singa ya nina oyo ozo finga boketcho amundimi na yo pourquoi qu'est-ce que boketcho a fait boketcho a ko défendre mboka na ye droit d'opinion zali liberté d'expression zali alors un pasteur a finga raté et que dit la Bible Acte chapitre 23 verset 4 tu n'insulteras pas personne même les souverains sacrificateurs on confinga mututé même les sacrificateurs té ezali interdit quand lui il fait toutes ces choses là. Vraiment, nous les condamnons avec efficacité. Congo azokumisa pona nini? Ba caméra zuya tient na même ligne. Hein? Nde yango na pas na même ligne nde oyo azokumisa aza bien logé. Mais yebi ba congolais bazana bumu nde bazo souffrir. Ayi ba congolais bazana selemba bazo souffrir. Ba congolais bazana makala nde bazo souffrir. Ayi ba congolais bazana maluku nde bazo souffrir. Yo ko bimaka ka boye na biloba loba ya pamba alors ce n'est pas bon. Il doit laisser les combattants tranquilles. Grâce à combattant de Balais Sarabiso, grâce à combattant de Babot Sarabiso, grâce à combattant de Bafouté Balabiso classe, grâce à combattant de Basaka Makamunios, et puis grâce à combattant le lot, Ndé Omoni alternance politique Kabila Kei. Kabila Kendaki par rapport à combattant, no Banakati, no Alibanda. Mais quand il commence à insulter les combattants, Kofinga Bana Poto, je regrette. Je ne crois pas même Awa, Bakotie Moussalate. Parce que il ne mérite pas. Poste parce que nenga okende ba luka peka poste ah. Cause doit caméra côté poste mon côté king yango basalini. Hein? Nous savons les histoires de caméra. Hein? Okum samuketa Tshisekedi. Pas Tshisekedi ça politique té. A salaté. Hein? Il fallait le banner na Tshisekedi ko na caméra té toyebi l'histoire na bango. Toyebi ninga bazo manipuler mboko. Et vraiment moi Ephésiens 5:11 je condamne tous ces œuvres.
Voilà. Donc prophète nous peut dans la carte des pes kuna déjà bambutu na limité kuna bazo kata ba photo ya pasteur ya président na biso c'est que d'autres kaka ya papa Etienne Olobani. Mais ba moni trahison. C'est qui de pes croyait. Hein? Ba moni ngo trahison. Hein? Ba kadi Félix ba tiki c'est que pas c'est mon histoire. Ya teka Congo. Bazol ba teka Congo te bazol le laide c'est que dazonga na bomo na kozonga te. Hein? Et là on enseigne na ba de pes ba longola marque. Jean-Marc Azali est un coopérant. Il n'est pas un politicien. Je te dis un véritable coopérant. Allez, même à Moïse Katoum. Katoum a dit que coopérant côté Kabila, mais pas bien dans la banque. Hein? Allez, même Francis Kalom. Hein? Un vrai coopérant à Matina Kingakati. Hein? On est pas très congoté. Très congoté. À Matina Kingakati, la vie est au pouvoir. Kabila c'est Kabango. Robert c'est la honte. Il faut battre déboulonner. Discours au Tshisekedi Lobaki, les États-Unis, alors déboulonner un civique, anti-valeur, battre déboulonner un anti-valeur, il y a IDPS, banana Jean-Marc Kaboum. Parce que, il y a une élection, il y a un gouverneur bazuité. Il y a une élection sénatoriale bazuité. Il y a un député bazuité. Il est incompétent. Il y a un Saliboumou. Ko escroquer ko finga sima nde bango na pouvoir non Congo to kotika te ba ok na Soudan Omar Béchir akeye peuple telemi il est parti ba ok na Algérie si les choses ne marchent pas donc l'article 104 ko s'appliquer to kotika bango Soudan te ba ok na Soudan un grand terroriste comme Omar Béchir na Soudan un terroriste américain ba ko ba kanga ba zoa été il est comme Kadhafi mais il est parti avec la population to ko laisser sous babozoba et ça me sonne Congo te. Voilà, donc quelqu'un a deux questions pour que tu chutes na biso prophète autel qui discours ya Zoé Kabila au Jacques Ondé mboka mo potu lexini mboka oyo babengi désordre mboka mo potu ezali tango bakata bilanga na mboka balona esubilanga place fait ça 5 ans pour mabele comme ferti mais ba kwanga wana ezu mabele wana sokolone kolona te mo potu mboka ya Pelengendu ezola sa mayele mabe eleki mboka ya ngotobobu motoloko la gouverner ayebi même discours ya kopesa plan d'action a été bozo voter dit à quoi parce qu'il est nzambe msusunile ki pona zaka ndeko ya ex président Kabila lelia wa peuple na ko lela hein Congo toteki yango te wapi tozokendi na Congo wapi Congo ya Lombumba ya Kasavubu ya Mobutu Seseko Kukumbendu Wazabanga tozokendi na Congo wapi un gouverneur qui ne sait pas même lire donner le discours plan d'action il ne sait pas il est là gouverneur chef d'exécutif provincial et lo connaît Kobimawana et Kobimawana le bango ngotobobo eloko bimawana mopotu eloko lekawana fumangani eloko lekawana mokato eloko lekawana ona ebisio molimo ya pulumbe parce que eloko ko sala te akekune parce que oyebisika kalemeza Angola Zambie nani ne vandi wana na Rwanda yana Rwanda batali mboy ko jwa matière tu Kagame zwa eza plan d'action nango maman je te dis tokotika lisusu Congo na niveau yo te hein tokosala makambo ya Soudan tokosala makambo Algérie hein soko moni il y a ça ne va pas peuple et kozwa makambo nango parce que trop c'est trop so tu sais que dozaki eli pona peuple ya solo tongo na makasi na soki pe yote tokoboulonner pe. Voilà, merci beaucoup pour faire question sur Katomoni Bakou, ba mérite hein et pas ya ndeko na biso tenton te quand même apesi ba mérite par rapport à la culture à Rwanda mais tout le monde a musala makaso défendre rapena Congo la mission partout monde entier balinga ko parce que défendre Congo mais fallait bien aux peut-être moi trophée mais tout comme aux yeux c'est dû à quoi? Oui, bien la pensée de Dieu c'est pas la pensée des hommes. On les a battu. Moi on nzambe ngana trophée. So le trophée n'est bimi. Et ça, grand musicien, au quoi, pépé. Bazui en côté. Hein? Il faut que du ciel. Bazui en côté. Battre quoi, cool matope. Bazui en côté. Hein? Couple boloa. Bazui en côté. Bouloua. Na boloba, na boulouo, na bani. Hein? Bazui en côté. Donc, voilà, ils ont un sens de mon côté.
bazuka bato moko ya boye bakoti yango eza na impact na idéologie te moto ko langa na ko te trophée te moto ko Charles Lo akora te trophée te moto ko Roger Baka akora te trophée te eza impossible boza pesa trophée na gege eza mawa na Mari Kalambai eza mawa eza mawa mingi eloko nyonso eza kana munena mpona nga bana poto babenga yoko na bi eza biloko ya simandako ça n'a pas d'effet alors nga na ko trophée ndi ya Nzambe Baka ko trophée ya Nzambe et puis Charles Lo parce que nous défendons une cause juste oyebi nga na beta Baka na beti ete na beti na ba émission ko mais na kuta na Baka na place moto za moi là Baka moninga pesinga mbote asimba alobi prophète nous défendons une même cause banda mokolo ete yanga na bino comment moto défendre des doctrines de Jésus na ko attaquer ponani et banda wana j'ai considéré mon petit frère Baka comme un petit mon petit alors toujours continuer l'état Baka zuité au moins d'habitude aujourd'hui chala de mes Baka zo c'est ça. Un dernier mot par rapport à monsieur Alelo na bana nzambe otu bazota la et puis moi ba dédicace non parce que poto elinga ko vraiment makasi. Te dédicace na pesa souté. Pona ni. Parce que makamba jouer comme gouverneur on a pesa dédicace ça. Hein? Mboko mbote na repesa te. Mbote na pesa nini? Hein? Ye penda o na jouer Kabila kuna na discours na oki ngana za pesa mbote. Nana mawana Congo, je ne donne personne mbote. Hein? Na pesa kana Jésus-Christ l'homme de Galilée. Na moi si na pesa ite ma Brigitte na moté na pesa isute. Na Gotchebel tikala na pesa mbote te. Na motote. OK? Et puis il y a mis balé à aussi na bana poto. Hein? Tala ba défenseur na bino est-ce que ngana kozanga caméra? Bino bolaka ka belé na ba professeur na banani de la botika. Yango ma tshatu ma ça saka bino. Yango tshatu ma ça saka bino. Tango bolaki mutu eloko pona mosala Nzambe et ko pesa biso courage pour to bongisa mosala ki ne liboso. Mais bozo laka ezo simptome ba caméra kala kabila botola ya buka biloko tu ekende tozo débrouiller na ba maigre. Ngana no zoka na caméra pas muna. Muna c'est dit que il vient na saka pe mission Didi Lipumba muna sunganga ko motema mabete to bana Congo. Soki be muna ngo zuka 30 minutes à bottle, 30 minutes à bottle, 15 minutes à bottle. Siko John ngefati vio tambola te. Caméra penda boye otindi canon 1100 605 et ko sala nini na kolibo prophète ngefa kende ko zapona mosana Nzambe ordinateur ngai na kobondela Nzambe na lola de défenseur de christianisme mapamboli na ngai ko zwa yo e ko zwa bana na yo pe kolo pambolo nasuki wana. Voilà, merci beaucoup Nabino Obolanda Bisso Zalaki wana avec le prophète Ngefa Boki le prophète du peuple, voilà le prophète du peuple. Yo ça moni mafumangani na zana yo poloso na zana na ko défendre yo. Chingi na ko tala na ko benga muna to ko na ko tala chingi na azamu na Congo. Aza mwana Congo na ko benga Congo France ngai moko na bino to kei ko tala ye et puis na défendre ye peut-être ko bimisa parce que on doit commencer par Kabila. Avec Mende, avec Shauki Tundu, Tokamata Obel Minako, Sadari, Anasuki na Sadari, Sadari, Nasuki wana. Voilà, merci beaucoup boss de cette chaîne JB Kumaluta depuis Dallas et aussi na tout bolingara biso. Voilà, la présentation c'était moi Jemima Ibele, moi na bino ndeko na bino. Voilà, on se retrouve déjà prochainement et au revoir, bye bye. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001 Blague télé loi sur le biso marambead. Victoria télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge nanu. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bile la ndenga ilusa Victoria certa amen. Chiki